Wana, les bogards. Les bogards. Les bogards de la presse. Zalaka pe mutu, Zalaka pe mutu. Zalaka pe mutu. La zoboa biloko yo. Sika peki tita biloko eza bien te so na lobi boyo na lobi. Te. Abato apanga. Wana pena bato belé bazo finga bato. Apanga ya bato belé bazo finga bato. Ba e bon ken, afinga bato. Mutalika ko afinga bato. On prend baze belé ba mumbai ba finga bato. Ba maninke ba finga bato. Siko yanga inde komara on dire so kinde na finga bato. Petwana ra impoli. Ika mumana minute au dernier fiscal héritier. Papa, toke nango wapi. Faire akoli déjà za fisité, faire akoli déjà asali ba erebo, asali ba chikito, asali ba biso ba bogar de la presse ba yulunga ba makaus. Faire asali so fisité, faire akomi de tata. Bogar de la presse. Yo, bino boya. Bino, omoni. Boya. Bomoni na yeba ki. Pona zota na yi. Longa na ba question na pola wana. Longa kuna go. Ferrigol a été condamné 2 mois à Zaki Nakata prison. Je crois que non, aucun musicien a salé que l'eau comme Alonga tant faire à Zaki Nakata prison. Aucun musicien. Qui a Denis les abeti pétage, bino tout bokomi ki pelekes. Surtout Nathan Oyo toyoka Moïse. Nathan Oyo ma Moïse Mbiye a qui ne goye mana Ferrigol. Ça l'erreur. Obi que Marie me semble que son homme repose en paix. Alingaye man album à faire qu'est-ce que j'avais dit? Mais je comprends pas, ma fidèle internet, il y a Cléboa. Babi Totamola en a vu le professeur Kinshasa, t'as vraiment. Pas du peuple, oh batonge la biso. Nana bova, bon comprendre que nana bova. La personne merci n'a pas tout kapangala, ba valeur, il y a Suzy Koutiki. Et pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Raoul Itana Prince de Diamant. Babi Motema Karine Biasaka, baki c'est la madame parce que si le lot de prix kaka Raoul Itana azalaka na ngwende na ye ya Prince de Diamant mutumsuna abimate na mambo. Charlie Boutique Charlie Lubulu. Charlie Boutique Charlie Lubulu. Balobi so bozo mona nga nazo sala toujours na kati la page Charlie Boutique na Istanbul. Babi ba Adidas Gucci na ekotité. Maman na ba été lelo na moni vient épisode Denis Lesi pétage. Yana binata mola na natambola. Nazo ka baolo bakuna. Bagolo baolo bakuna oh. Denis Lesi ya olakisa nini? Badusu baolo bake eleki dynastie nzembo wana succès à ma baie. Ah pas du peuple et pas faire quelque part. Nazo luka entre Marcaus na ebite so na romona nani bana moto baoleka na awa. Bana moto baoleka na awa na ebite masa mbote atoza toi pas du pépé et pas faire rigoler les arawapi Jésus de Nias babi ba répétera quelque part wapi répétation possible ah et pas faire rigoler Jésus de Nias d'abord bonjour hein? Bonjour Noko. Oui bonjour comment nani bébé Kia oui faire rigoler Jésus de Nias ouais autorité morale ba mbenya sa Congo atoza toza na lingua là na pays du peuple. Ouais, Nassima parler du peuple. Est-ce que vous voyez place faire rigole à fin d'accord ou bien place à ça la répétition? Ouais, c'est Jésus chez les paroliers. Ba star baza na kalaté répété ma. Et bon yebi Denis Lesi. Ouais, na bien à pasteur. Est-ce que déjà pétage? Non. Est-ce que c'est un succès? Ouais. Bon, Kobi Manon a habité mais na moneka la publication sur les réseaux sociaux que alors ça là elo mobe yana déplique ndena yokaki et bon bato ba oloba que nzembo wana eleki album ya dynastie a fait rigoler Jésus de Nias c'est un succès yo oloba ni te wana bon wana za bango bato nde bango mutu ba mona ba oloba bongo mais
oyo eza actualité dynastie eza premier na monde dynastie eza premier bande bimati lelo moto aleka ngo aza te na bavi na baplateforme nyonso dynastie na vente azaka premier ti lelo le padre auti kobwaka libéré awa eza na deuxième position donc na baplateforme tout donc azaka likolo olakisi biso wapi liboso awa l'honorable wana soleki baka oyo omonaka siège bastar baza wana bogarde de la presse baza wana osala émission maître na biso boloko avandi wana danseur na biso ye wana kende donc bakota dia na siège. Jordi Fissure, je pense que nous allons parce que nous sommes là pour demander qu'on sololana on a bata faire rigole à Jésus des nuances babi que faire azoya mais pasteur Denis Lessi avec on ça plutôt pas les dernières minutes babi singa les bogards azar les bogards de la presse les bogards de la presse wapi Pichu manga ya boss lady balakisi biso esika tokozwa les bogards de la presse bagolois ngai na ngai une église au milieu de village na yena kaka na yeba si c'est réellement bagolois ba au courant na eloko oyo pétage ya Denis Lessi les bogards de la presse. Oh! Les bogards! Tala qui mangai. Mama tala yowana. Bon moni na bisaki binoke. Oh, les bogards ezanin. Maintenant. Oebi non. Yaya. Zela. Omoni lelo. Awa, aba chose. Ah! Oh, faire rigoler awa. Na sima pa du peuple. Oh, nayoki lisolo oyo na ebisabino Moïse Mbie alobi boye Feregola l'enfant éternel. Maintenant mona batusu bazo koma ba commenter ba loba que tous les Gaulois barokena bango Bethel. Mais makambo Denis Lessi ndeto eli to katsa Jordi Fissure. C'est là. Yewana les bogards. To katsa Jordi Fissure, biso tembe. Oyebi, Jordi Fissure, s'il te plaît. Yaka vraiment. Les bogards de la presse. Zalaka pe mutu. Nazoboa biloko yo. Sika peki tita biloko eza bien te so na lobi boyo na lobi. Te. Ozo banga mikolo te. Po komi so to lobi boyo. Nazobanga mutu te mais. Banga pétage? Te Ozo banga nini? Pétage c'est quoi? Eza nini? Eloko Denis Lessi sika. Papa na ba likolo nzambe na sana bangi mbwa. Donc yo yebi yango te. Donc ngai en tout cas makambo yo na lingo ko tango te. Na mikolo na lingi caméra te. Pona nini? Pona toza moment moko ya liberté. Chanson au faire rigoler bimisaki. Est-ce que bino moko na critique na sondage le lo fait rigoler to yebi que a libéré fait rigoler to zele na Kinshasa bogarde de la presse. Est-ce que maloba oyo ko loba na bato ba non c'est net moment va to kota na libolo. Est-ce que information ya fait rigoler les autres réel? Oh. Ngai so na lobby yeba ke na lobby he ngai biso to lobaka na biso en fait na lingi na ngai te makambo kutu ya ba caméra. Oh le bogards tika ba biloko oyo mambo zo sala to ko luka vraiment to uti musika yo ba yebi o lobaka ba yebi o sala so na lobby mokile ko mona ngone ti mabe e komi kaka mwana na zaka mpoli afinga ka bato mais tango te na TV o mona pena bato apanga mona pena bato ebele bazo finga bato à part nga ya bato ebele bazo finga bato neti neno ko bisi ba e bon ken afinga ka bato mutalika ko afinga ka bato on comprend baze bele ba mumba ba finga ka bato ba manike ba finga ka bato siko ya ngai nde komaka on dire soki nde na finga ka bato petwana ka impoli ba na yebi mona artiste na fait rigoler Jésus des nuances on dirait position il y a bien na musique à Congo on dirait ça la raté parce que bataki na trop et puis malheureux la que fait rigoler au kokamarambouté la musique ce que faire à kokité c'est que musique à Congo Kofi là je te dis ce qui est vrai aujourd'hui ce que tu bien na ba musicien congolais le seul musicien oiseau ça la fierté à Congo c'est fait rigoler sur le plan il y a musique na biso parce que la musique congolaise c'est d'abord la rumba
La musique congolaise, d'abord, la base de la musique congolaise, c'est la rumba. Alors, faire la fierté de la rumba. Il est le seul de sa génération qui fait la fierté de la rumba congolaise. Sans problème, sans critique, sans rancune. Aujourd'hui, Ferregola a été condamné 2 mois à Zaki Nakata prison. Je crois que non, aucun musicien a salé que l'eau comme Alonga tant faire à Zaki Nakata prison. Aucun musicien, aucun événement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'était toujours faire abimité. Non, abimité, ça veut dire que en tabatou basalini, mais il y a une personne qui manque là. Pour ma rambo simba, c'était Ferré. Nana tout n'a fait été. Nana s'inquiétait. Nana qui est quoi, ça va tout faire faire. C'est-à-dire que l'absence de faire parler beaucoup. Mais la vérité, bimateti le lo renier l'accès que Ferrego la zana katia prison. Mais et loro la kisi pena que non, faire azaki na prison te bon. Bandela question na pona répondre bien. Loro nini o pesa o lo que notre rolo ba preuve o que tout monde ba soit ba mona Ferrego la na kata seli la sali vidéo ou bien Ferrego la ndenge za. Après ce numéro de coup na ye. Et ça qu'on a mis la dernière minute tandis que Batbanda aux Zélandais. C'est l'affaire privée. Alors que ça image pourquoi et ça fait quoi? Faire déjà artiste. Nani alinga ya na contribution pour après ça faire après ça mort ya amende pas bim. Nenga balaka na bato amitema mabe. Ah. Bon nani alinga ya ko pesa faire mbongo attention que amona image alinga pesa faire mbongo net. Kofi Olomide wa yaki mutalibosa landa ki faire ti kuna magre. Kofi Olomide c'est un grand vieux. Il a fait la vidéo. Comment on dit ma. Et bon on dit magaete to yema na viet. Toyemba na ye après toye koreyemba na ye donc voilà donc eloko ko kama izate faire azama na quartier latin a contribuer peu un plus na quartier latin après tant on faire à longo quartier latin aye koreyemba lisusu na vienne rambo donc ezana un problème tu na musique eza automatique peut-être moi incompréhension il y a quelque part mais aujourd'hui tous en a bon terme na grand mon pas à ça la vidéo pour quoi contenir douleur. Il y a une allée qui n'a fait rigoler donc ça fait plaisir na ba fanatique à faire. Alors biso ba fan on est derrière Kofi Olomide et puis tozo beta maboko et puis ça les seuls musiciens génération na bazana mwana koleka bana to ba musicien Congo. Nani mwana ona? Didison. Et bon mwana nini ya musicien Congo leki Didison impact na koyebana na makambo. Oh. Bino ba bagolo maboko mimana sima Kofi Olomide oyo bopesa bakombo lelo bo se racheter Gaulois dembela mutute Gaulois aza déjà Gaulois et puis toi na succès à Kafu donc to dembela mutute faire ça la musique te po kinga nya chenga poa te faire abuna na ba génération tout Olo babo na succès mais quelqu'un na mbutalika so balo bake album Dynastie faut des efforts album à faire côté mususu balo bake album esimbi na lobby mais c'est normal Jésus-Christ bandima était tout Fachi Béton le seul président de la République le premier citoyen du pays Abine Dynastie yo ko sala analyse ni Maman Denise Nyakeroe Maman Denise motema ya Fachi Béton. Ezo beta. Mais Fachi abina ondeni. Ezo beta na bar, ezo beta partout. Musique lelo. Partout. Bon, au beta na bar c'est quoi ozana nini? Le succès n'est pas en fait, succès pour nanga eza everything. Eza ni. Succès eza succès œuvre. Si c'est ya que longwa mais œuvre longwa raté tika la kaka c'est qu'on a seko et comme une référence okoza na succès pona lelo lobe œuvre na yo et keka wow donc pona nga il faut que ça la mingi ba œuvre que ça la ba succès na moko to ara na bato bazanga ba succès net ba bébé chanda mais à ça l'erreur il fallait que tika œuvre qui a ça la succès mais lelo sans œuvre yangonde ali mwaka kaboye soka za na œuvre ali mwaka te yo ka zanete matunete Maman Biliabel, na ba œuvre azana yango. Akoli mwana mboko yo. Nairobi Mombasa œuvre. Œuvre yango na tikala seko. De faire il fait beaucoup des œuvres mais bato ba succès bazo sala succès mais bazana ba œuvre te. Yango moni bango tout basili. Netina. Bango tout basili. Bato ba ça succès bana ba. Tout le monde baza succès. Bon ba monsieur congolais génération na za œuvre. Basé. Yeza kotanga. Mais koleka faire te. Collègue faire été faire un œuvre na franc congolais les longs na yo to leka ba 500 francs les gars banana na œuvre collègue na ya witi uko elango ya umoba franc congolais œuvre vanda kuna na franc congolais bolongo lango on comprendre que faire ça là ba œuvre
dynastie soki ezobeta te mbele babetisa yango na mariage ya mwana chef de l'état te balinga batia musique oyo ebetaka yango moni nga nalobi na musique baza mibale pasteur en fait na moko baza misato pasteur Moïse Mbiye na mateya waleki tout et d'ailleurs je lance un message tosala featuring na la featuring Moïse Mbiye pasteur waleki tout kaka ntango oyoki kaka ke Denis Lesa abeti pétage bino tu bokomi kipelekesi surtout na temps oyo toyoka Moïse na temps oyo ma Moïse Mbiye akende koyemba na faire ego ça l'erreur obi que Marie Missam que son homme me repose en paix alinga yemba na album ya faire qu'est-ce que j'avais dit na solo obi nzambe moko faire ayemba mondimi ya lelo ya lobby nzambe moko faire ayemba nzambe boy ezaki nzambe balinga bayemba na mama Marie Missam oyebi te comment nango ezaki elinga comment nango titre nango ezaki mondimi ya lobby balinga bayemba Marie Missam asandi maki déjà et si comment qui temps pour bakota studio bayemba nzembo na kati ya qu'est-ce que j'avais dit na Ferry mais liwe kwa zoye nzembo na yango nde bayemba na Moïse Mbiye mabeza wapi et ça bazo yembela nzambe Ferry c'est musicien pasteur Moïse Mbiye c'est musicien ils font la musique chrétienne bako yembela nzambe moko pona kokumisa nkolo mabeza wapi biso bagolwa lelo na monde na tete ko mbandima Moïse Mbiye biso tout bagolwa dimanche tokende pray na Betel biso tout tokomi bandimi ya pasteur Moïse Mbiye pona nini pasteur Moïse Mbiye na mateya na ye atei alobi ba bien fait à faire rigola en pleine mateya dimanche devant bandimi na ye yo lingi biso toko bokele éloge n'est pas Moïse Mbiye il faut que biso peut répondre na culte ya moni biso bagolo tozo kende pe église et puis tant on faire ça linzembo o ya ma liberté o asala ki tango abimaki o ko bwaki Moïse Mbiye parce que pona nini na église ya Moïse Mbiye ba bondela ki pour faire abima yango siko tokotika ngo bongo te fonze momo ko beta mawana mbalakata yango moto zo beta nzembo komo nango eza merci Nkolo merci Yahweh ndenge batiki faire rigola ndenge Kongo eza béni ndenge Moïse Mbiye akomema batu na lola pour les seuls pasteurs akomema batu na lola ye wana omoni ba pasteur to bakomi okima kimaye bakomi sala ba musique ya pamba ba pétage soko tali jo wana bien akimi pasteur Moïse Mbiye na mateya bako kango te pasteur Moïse Mbiye église ne kitoko ndene net Maison Blanche église ozuta yoka pétage naza na temps wana te ngana yoka nanu ma liberté mais na minute ba lobi ke bino bagolo boza négatif babi na minute bo négatif mais so toza négatif te nana za positif babi na minute mais Denis Lesa positif na nini na mateya pétage bandi sika kaka bo succès bino bolingi bo changer bolingi bo buka ku soso ngai te internet nizolo mabeti pe sokoda ba yebi non na sokoda kuna za na Eve bino bona ba Eve oh sokoda ba yebi Ferry ba yebi Denis Lesa ba yebi yete na nzembo nini ye ba yebi kuna na mateya akimi ba pasteur solo na mateya akimi mateya miso ekomi la poste on est boya na jalousie on est boya na papa choko ya Denis Lesa zotal yokana jalousie ya nini basa mokote et bon yo moni choko ekotiti na ba na miso azotanga susu bible bien te akomo cha linete zo simba te pasteur a chokoli pasteur azopakola choko za musana nzambe te ozo boya na tiro mi contre ye parce que kaka pone loko oyo ngame azui na bana basi pasteur azui basi bakokota moi sini na kolinga ke ndobina na pasteur azana ba tampo ti na sexe modèle wana boyo moni ndenga le tampo ti wapi et bon yo moni temps va publier sexe na yete yo moni temps yo ami publier te azo se masturber tampo ti na sexe mona ngote pasteur modèle wana to mona bolumbu na yo lingo tangelanga ko mona ye et ça so pona ni nyoso kanda ka pe babi leki liberté biso sia yo ndimengo te yema ko tu ba tampon elegi tampon d'abord tampon ba pa ko la sous côté sila succès ndeke ne kozana succès héros passer à parole mon voix ta comme mon voitiste passer à comme pembete même tala couleur à passer regarde la presse on yo soka pour na pétage oh mais pétage eza album eza nini na yebi ngote yende fa akimi kuna ndeni ni falaza la kuna ba pileye il faut pas piler toi la véritable musana nzambe pasteur Moïse Mbiye ateye simbi ayembi simbi ko comparer une affaire to comparer une affaire ndeni basala bino bwana eloko ya na succès papa na minute on dynastie chef de l'état binyango maman Denise na kero et a succès te chef de l'état ko bina musique na yo ba musicien mususu na mboko ba lobakati a pire petit ba présent a pire petit ba excellent
fala babenga kendo yemba ti pourquoi bayemba ki Koffi Olomide babengi na faire et puis président lobi na faire ça lancer moi na clip vite fait pour la nini pour yebi ke faire azana succès na moment oyo le seul musicien bakangi même qui les olobela 2 mois mais abimi boy ma liberté en wana ti ezanga par Zouria donc ça dire que exact significatif ezanga par Zouria Saint Thomas koka moite yebisa ba jaloux ba sepela ba fitol ba mi djembika tant pis on sentit que zemo moko boye vitesse siko po ani bazo tchakaka bino na nzembo de ni lesi papa pardon tozo beta li solo yo to beta li solo yoka faire go la zap pasteur d'abord na musique o ya yembaka mutu na mutu aza pasteur na kwena ye mais ah tozo beta li solo musala nzamba solo c'est pasteur Moïse Mbiye aleki tous les pasteurs biso tout bagolo toza na Betel donc ndenge za boye tozo préparer ndenge nini ya ko yamba siko le padre pokeba le 29 octobre toza pe na retour ya faire gola le 29 c'était de mentir c'était de mentir yo okotango na combien c'était de mentir okotango na combien kasi c'était de mentir les bogards tout le vérité exacte eza manki na eza calendrier mwana malanu mutu asala calendrier na tchao na page ayebisa biso monta to bombaka mbongo po tokota et puis kotangelaka kombo na ye te bon attends bosko kotangelanga kombo na ye so na tuni siko lisola dernière fils ba boto libino bokonzi faire aza posa ba dernier oh ye moko namoni yo nalobi OK ke tanga moi essence nanga déjà ata moi elo moko bona ça ke na émission bogarde de la presse mokonza matolo Baroswate, tozo zela yonde awa. Toko kabola les boga. Toko kabola. Ah, ingénieur Rodriguez. Voilà. Na tsuki sa tembe na onde. Non. Oh mon pan, nazimo elo mo akoka. Yo yebika ka po e bon marché. Biso to partout, succès partout te pekisita. Siko lisolo ya héritier Watanabe lelo to moni vraiment bagome bino. Bagome bino. Eh te kotangela maka mwana te. Tika. Bona souci te. Ingénieur Rodriguez, bambota trop place aux amis ingénieur Rodriguez, tous ensemble y a pas souci. Des fois que tu es ingénieur, ingénieur. Des fois te kotangela lisolo ana te. Les boga. Lika moment na minute au dernier fiscal héritier. Papa, toke nango wapi? Faire akoli déjà za fils te, faire akoli déjà asali ba erebo, asali ba chikito, asali ba biso ba bogar de la poste ba yulunga ba makaus. Faire asa so fils te, faire akomi de atata. Azana royaume o yaye, royaume kunga. Faire azana ba fanatique tina ngandanjika. Ngana kenda Dubai na kutana ba mindele bazole la faire. Ozo comprendre que Guinée, bana président, you are faire mu tombo Jesus. Faire asa posa papa toke nango wapi? Tourner Moukié. Moukenine. Tourner jet. Faire azal les seuls musiciens génération na beta concert na Russie. Aucun musicien congolais, il y a génération on sa beta concert na Russie azate. Faire un beta concert na Maroc. Est-ce que balobaka qui arabe. Kotangela papa, pardon. Tikako yo comparer faire international. Faire azal militaire international, azal international. Mutalika ça lobi faire azalo. Mutalika ça na libumwanyeyi. Tango yo zotangela ngo mwana bando finga bango. Ken azakutu azam nazo mona na oyo papa tika ko tika faire go la numéro 1 ba ministère congolais nyonso numéro 1 lisusu e boyo ye bien ngote numéro 1 lisusu boyo numéro 1 zala azate numéro 1 zala soki numéro 1 azate ozana 1 ya portipoti toi numéro 1 ya kipede toi numéro 1 ya kitantine mais na royema boye na musique faire azan numéro 1 avec combien d'albums? Et bon, tant d'albums, héros. Faire. Tous en a 5. Ça s'interdit. Qui est derrière toi? Boîte noire. Aux huiles sous-sous. Qu'est-ce que j'avais dit? Dynastie. Volume 1 à volume 2. Environ un trophée. Ma récompense. Faire Azan récompense à mon élégitoire récompense au Yebi. Mais l'oba que c'est mis sur caméra. Meilleur artiste francophone et où ta Cameroun est à beau vent. Aucun Congolais n'a besoin. Fais ça. Hein? Fais pas nanda quoi faire un trophée. Toi linga ko lobate papa mba ko fa me boke notale pas Amazon. Pas ba trophée tika. Trophée c'est la musique té. Trophée ça na au lycée Bosangani. Au senti que Basangani.
nde babengaka yango trophée kolobesanga ebele te pardon na hémorroïde na makambo wana naza na hémorroïde moya koloba po towana batrophée tokolakisa yango mokili te towana posa nde musique bato babeta bayoka les pattes aza na mbero wana pegi titan fera yemba bamusicien babeta rumba tomonaka mpe ndeko na biso moko boye na bagénération ya sika lokola Robino Mundibu oh lelo azolobaka Frère Egola ata bakangi eza problème familial il fallait pas boya ko annoncer on Robino Mundibu musicien wenge ate babeza collègue il pas bimana wenge babya ko za collègue affaire baza bango tout baza ba collègue nanga faire te faire na ba collègue ba c'est mona wenge yo beta wenge collègue na tantine Fanny collègue nanga petit wana robinet pakistanais collègue nanga vérité nini ya ko ba vérité muto akola na quand le moins quand le reculé quand le plus reculé et puis akolo ba netini pakistanais faux chanteur logo langa tantine Fanny faux chanteur logo langa ba collègue yanga OK notanga bango place obenga bango ba collègue affaire baza ba collègue nanga yi tantine Fanny collègue nanga petit wana robinet pakistanais collègue nanga oh la cause collègue nanga ba yema bien te kabo se ba tona ko tanga bango te nga na grand papa ya yige asala ka boulot na bien alinga un peu faire rétro ya yige betaye asala boulot na bien bete kara mais pakistanais de te bina fila za pire bina fila longa omoni faire oh bina bon négliger faire faire muta pesa bina file goût faire azale qui a fait bina fila azale qui a fait donc ya yige bambota trop place à swami ya yebine to pachaka azala wana ya azala ne wana azawana déjà za réserve donc voilà message to là qui vraiment est très capital par rapport à ningi lezo lo bama vraiment na internet balobi que Frère Egola ça va mais Frère Egola manque quelque chose. Manque quoi? Babi Frère Egola manquait beaucoup de choses na vie musicale na ye et belé balobi Frère Egola ça une musique bien mais ko voler ndenge za Frère Egola au voler tene to wana ndenge bat bana besoin ba mona faire Frère Egola au satisfaire ba tout ane na voix bien azala ndenge nini Frère fala azala ndenge nini bato balingini bakata nini bapesa papa Frère azana posa tout alisonga mutu te dans lobby déjà soko linga faire te vanda kuna biso toza Frère asala bien asala mabe to lingi kaka bongo Marc Auzolier a la promotion comment ça na promotion un stade des martyrs il y a les mais papa tango bango bazoleka bazofinga wana bino bozomona ngote bino bosa promotion stade des martyrs o kozalate faire un stade des martyrs en décembre boyo yebi ngote on suivre les guides stade des amours parce que bino autant dit ça papa biso to beta concert bato bakotanga na jika bato bakota soyo bato bako ezateka ngana beta concert mise moko achelo ko loboy na o senti unani na beta concert bato apoto bakoya concert no po beta na stade de matin fo bato apoto baya complexé na bino pe bosala mabe bozo finga makasi bango pe bafinga kabisa musique eza boyete musique parce que boyebi que Jésus de nuance le padre à na voix bafinga ye biso tokanga maboko wana biso bino sepeli mutalika kumusani na salaka mumbaya keba piéton tala piéton oyo mumbaya za mwana soki ya njili kuna kote ti lelo makadame ezaka te na baveni mumbaya ko saka na fere yo shebino na njili kuna na njili baveni mususu ezaka makadame te piéton batu wana tunga na banda osisa moko na moko nani suna suivant mutalika ko yo tali bumu na banda ngana sala ba jeter na suivant muto ko banda osala analyse na banda na analyse a vie na ye mutalika ko libumu e kombo endeni soko mela biloko tongola mana yo kende na yo on comprend donc osala ba jeter kutu te non na moni importance mingi bino bagola bo PC passer le scrum parce que a télé mec li solo ya dernier fils o abaki que dernier tika tika ko bobi que Frère Egola abalukela nani c'est le abalukela bato papa tika abaluka héritier abalukela mwana ko tika peki titan tozo beta li solo vrendule ozolinga te vrendule ba lo baki bo kokate banana balobi batuka o batala tika na
Tika. Regarde la page. Te omoni biso nenga. Te tika. Oh ah. Ezana. Batu anani. Na batu wana tuna ya kisafe koyema na moko bango ne balaka wana. Tous les misères à Congo balema faire l'équipe bino. Et puis na lobby sous. Ezana musicien moko témoin na ye à l'équipe dit son succès. N'impact ndenge balaka wana. Allez leur dire que c'est moi qui a dit. On comprend. Et on a passé mon côté à l'équipe Moïse Mbi un impact. Tous les pasteurs, vous avez aventuriers à part Moïse Mbi. Allez leur dire que c'est moi qui a dit. Denis Les. Azé l'autre côté. Denis Les a par la choco. Yo mona mutakala na été. Si na kati ya etolomo au sentier penata la ba tampo. Mutasala ba publicité ya ba savon. Tika kutukola ba mwana. Aza aventurier. Ato bana ofinga suko. Omoni tango wino bolinga kate to kele na émission normale. Tango yo bando otaya nga batu moko bo sans impact na banda ofinga. Na banda ofinga. Batba retenir ni. Batba retenir que le padre featuring Moïse Mbi Kalamingi tezobima. Et puis toi na studio. Toi na studio to yemba. Nous mon abisso et puis dynastie bato zo consommer yango. Voilà, merci beaucoup. Merci ba artiste ni ba soutenir ifi rigola o kotanga ba komona ba. Belé na lingo tanga ba kombo belé te mais fan kas. Ba fan vie Koffi Olomide bana wenge tout ba fan tout tous ensemble. Wenge tout. Ah même tant bana wenge ba grand. Ça wenge pe bazali. Nous présent we ensemble. Bambota trop place à Zomi ya Igwe de la forêt et puis bambota trop na président Jibem Piana bambota trop na batoto balingaka biso. Tu attends ba autre chose 57. Ah pardon. Ah tika na vanda. Remerciement na compte ba Golo. Nazo remercier d'abord justice française. Oh. Tika ki fere kasi yo lingini ni papa na kokoma kunati. Fona banana fere si wata place azwami ba félicitations na ye goga ni macha moment ko ko chimini ayebi déjà. Voilà. Francis Dibaya lobika ke il a confirmé kaka que dernier fils ya Wenge ezaka. Yo. Regarde la pointe. Omoni. Bino boya. Bino. Omoni. Boya. Bomoni na yebaki. Pona zota na yo. Longa ba question na pola wana. Ngana ke nango wapi? Oh. Yo yela ngana. Longa kuna ngo. Non. Yawe komi menace. Ngana leka mbonga faire. Oye komi menace. Leka mbonga faire longa. Oye komi menace. Bomoni ya. E komi menace komi bitumba.